Bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure aux émissions sur Bandéona, tu mets tout sur la bouquet, le soleil a déconné Kali, ndeko Kali, oyo simaki kisi bandeko nanga ndeko Kali simaki si akomaka nani éléphant bandeko nanga ba mboka oyo tomonaka mboka eza makambo ebele oyo bozomona awa eza mobali ya ndeko na biso Jeannette komona Kali akomaka nani éléphant bandeko makambo kokamwa na village oyo bo partager boyo kamaka mwa makasi bandeko nanga bandeko momoni ndeko na biso Kali ndeko Kali oyo asimba kisi na asimbaka akomaka éléphant éléphant akotaka bazamba aintimidaka batu abimaka na mboka en tout cas na bakati ya village na biso makambo ebele se pasaka oyo tolobelaka yango te bandeko na ngambo parce que par rapport toza image te awa boza komona awa ndeko na ngai ndeko Kali azalaka soki asiliki soki kande matie akomi éléphant mwasi na ye ayebi histoire yango na famille ya mibali mobali oyo ndeko Kali moko azalaka lion musu azalaka éléphant bazaka bakisi oyo basimba bakoko na bango batikela bandeko na ngai mena ekomaka ata moko boye soki bake na zamba to alingi aboka manzete to alingi intimider batu akomaka éléphant mais komaki jour moko afani na ndako toyebi nini esalaki ndeko na biso Kali na ndako na bango bandeko na ngai mwasi azalaki te abibi na ndako mai kokende kotoka mai ndeko esprit wana ematie Kali akomi éléphant ekamwisi batu Kali akoki kobima te parce qu'il fallait apanza ndako po abima bandeko histoire vrai otobita bino awa ya ndeko Kali ndeko Jeannette moto abimisi isolo yango parce que na famille na bango na ba village na biso oyo toza kobundisa malelo na ba M23 na bandeko mosusu mais toza na ba lion moto akomaka lion moto akoma hippopotame moto akomaka éléphant moto akoma banyama nyonso makasi moto akoma serpent to banyama nyonso makasi bandeko na biso ya village ba oyo bazo kobatela ba coutume na bango bazalaka na façon wana na kati ya village oyo bandeko na ngai na kati ya République du Congo makambo eza ebele ata oyo baza kokotela biso lelo soki bandeko na biso volontairement parlant que non oyo ba mai oyo na boye basimakisi oyo akomi matiti oyo akomi boye na boye akomi mai bandeko na ngai ce sont des médicaments ba fétiche oyo ba koko na biso batika eza biloko réel oyo ba koko batika esa mane wana mutu muso mwa libanga akomi libanga baluki libanga mutu muso akomi mwa ngoma muke bandeko na ngai c'est chaud babiloko eza ko se passer ndako na bango eza kindako muke bandeko na ngai bawo baza kondima te botala ndenge azali kopanza ndako parce akota wapi po abanda kopanza boye parce que tobele baza bato tembe te ozo kosa biso to ndima te ndeko Kali oyo azalaki ya kolala alotaka bandoto soki bandoto aloti azana kati ya zamba abongwa makamba na moko il fallait mwasi na ye asimba ye na mokila akozongisa ye mais cette fois-ci mwasi azalaki te mwasi abimaki bandeko na ngai Kali alali aloti ndoto na moi Kali wana akomi éléphant kasi na kati ya ndako ayosenti étouffement il fallait abima libanda yango bozomona zo buka abuki ndako oyo bafandaka na mwasi na ye baba ondima te botala bien le abuka boye tala bilamba yango na mire yango ezoninga bilamba yango na place batia bilamba na bango yango na pondako na sima ezali eza ya kotongama liboso to tema avimbi akomi éléphant yango esalaka ndenge wana congolaise ba oyo bazobongola bato makolo komi ya nyama pona kosala kindumba ezali toyebi te est-ce que ezabikila oyo mwasi Kali abebisi toyebi te nini oyo amonaki na ndoto po Kali abongwama aboye ezaka soki ezali boye il fallait mwasi asimela mokila abenga ye 3 fois akozonga normal mais tala ndenge esalami awa sekele oyo mobali aza nango ya bakutime na biso ezalaka bien mutu moko aza na maîtrise ya komaîtriser mutu bandeko na ngai na bakote bakatanga même côté ya Kikwiti na côté ya Kikwiti na monaki ndeko moko akoma hippopotame totuna lisolo
akenda ko sala baninga na ye bakenda ko moi hippopotame akoti na mai soki ozwi bilamba na ye akotikala nengwana ndeko musu atikala na kati ebale na kota kikwiti kaka ndeko mo hippopotame tilelo atika kozonga mokilité pourquoi baninga bakima na bilamba oyo ezali siko na ba province na biso ya bakote oyo bakote bakatanga bakote ya boye na boye oyo batiti image oyo ya ndeko na biso oyo bandeko na biso esali pasi pe mawa nani ayo kosala ba défense même ba frontière na biso bandeko bazobongola ba nguma ba lion ba éléphant est-ce ba okenda kozwa ta bango moko bandeko na ngai kozwa ta mukano ya kokende kokanga ta ba frontière na biso te tala bitumba isai pasaki na côté ya baris baberi bandoki nyonso ba province baya po ba se multiplier bakanga président bango azwa mabete. Alors histoire oyo bandeko na ngai papa oyo asia initié pe bana na ye ndeko na biso asia initié bana na ye po bango bakotika eloko na tika ya héritage ya famille na bango to soki yo kufi il faut pe na kati ya mwana yo moko il faut azape abongola pe éléphant. Alors mwasi kote azalaki ayokuta ndako ese bukama ndeko abuki ndako abimi libanda tanga okenda tambole kote okenda zongi nde akozonga normal et emuso kozonga sa bilamba il fallait mwasi ala na bilamba apese bilamba alata histoire oyo esali pasi mwana ya tali mwana se akoli bonga peso mibuye na mwasi na ndako ba place ofanda te le abuki ndako oyo il fallait atonga ndako ola wapi ola libanda. Pourquoi? Parce que bakisi mosusu za bakisi ya buzoba kali asali makama boye to ebite pourquoi eloni emotiva ki bande ko bokeba ba pouvoir ya bakoko ezalango pouvoir bokoko ezalango mais comment ko exploiter yango parce que mundele so akomi amoni mwana za na esprit mo boye et développer to ya mystique akomisaka place oba ko maîtriser elokwana mais abiso oyo ba congolais moto akomi lion na kati ya zamba akokanga banyama azokanga banyama akotsa na ndako na ye po baliaka oui akbokoli bandeko na ye bana ye na ba façon na kokende kosala chasse akoma lion ya éléphant pe azobuka banzete na kati ya bilanga ta nzete ndeni ya buki yango akati matiti nyonso wana. Pourquoi? Parce que baza facilité ya kolona biloko pe emuso banyamuso pe azobeta bango azomba bango po bana na ye na ndako balia emuso pe ko intimider batu mosusu bandeko makambo ze ebele na kati ya Congo. Histoire au moins na zone na ndako akoti ndako epanza na leli pourquoi obuki ndako tokofanda wapi tokende wapi ndako ebukama abuki ndako po sentir étouffé moya fana na kati ya te il fallait abuka po abima libanda bandeko nanga sali pasi sali mawa ndeko Jeannette akola wapi na bana basi bakoli vie ya pasi ndako pe se umeli ndako batikela pe bango bandeko bo partager massivement et listolo bonjour na balandi nyonso ya radio télévision bonjour bandeko TikTok bonjour na batu balanda biso partout na monde entier bandeko to pe bino poto sur la de cambo ya ba promotion na communauté congolaise donc to pour na communauté na biso pour na kosala promotion ya biloko na yo tekaka marchandise na yo oyo nyonso azana posa ya promotion luka biso to solo promotion na TikTok na biso pe na YouTube na biso yango to siki ba congolais nyonso partout bozali ozana posa ya produit na yo etambola biloko na ozana ngo etambola to solo promotion na prix ya kitoko parce que ndeza awa toza posa ko sunga ba congolais partout bazali na biloko basalaka ba mona clair veut dire to fongoli porte pour na mututu oyo azana posa ya publicité toko promouvoir biloko na otekaka ba produit na yo otekaka nzambe alola ako bénir par rapport ya bande kolanda biso ba partageaka baso ma produit oyo zoteka yango toye et pas ya mutu nyonso azana posa ya promotion ya produit na ye oyo atekaka ezala savon ezala mafuta ezala ba produit oyo kosunga bande kolanda biso ba tâche ya banduta oyo ya kosunga pona komela neti biso moko tokosala bino ba promotion pe ya kolakisa bino bakisi ya kosisa poison na kati ya nzoto pe ya kotraiter makila na biso yango tosengi ndeko nyonso partout ozali contacter biso na kati ya chaîne na biso partout tokosunga bino
eza ya bino simple ndeko oyo asalaka toujours na bonzambe toza tofungoli porte na mutu nyonso a contacter biso po tosalela ye promotion ya biloko na yo. Oza na école, oza na flat hotel na yo, ozali na oza na service de traiteur, toi oza na malewa na yo, oza na nyonso oza na posa pour na promotion na ba congolais congolaises bao tout banda biso ndeko contacter biso tokosalela yo promotion na. Merci na ndeko nyonso à partager. Merci na mutu nyonso oyo akozala intéressé contacter na Katia Radi TV4 ezali TikTok na biso pe na Radi Télévision ezali YouTube na biso Radi News TV ezali bongo page Facebook na biso. Merci.